topesaki mama singa soutien rouge accès te topesaki mama ngola makasi te ya koya to répondre à ebo parce que envoûtement ayaki nango tala na bayaya ya Gabi basiliki babi mais non yo oza na tendance à côté boye baninga baa na tendance à côté boye ntango yo ofingaka Bellevue oyebaka mpasi oyo esalaka bato misusu te yo so batouche kaka yo mama epesi yo mampala oyo ya kobunda okosimba mwana oyo te wana bagrand frère ya Gabi en tout cas bayaya merci beaucoup namoni vraiment ke boza bayaya namonaki yango vraiment famille kimi bakoti okutu na mutuka mbango kimi munoko yango tiaka liboso kamera munoko tiaka liboso kamera kuna bakimi siyo ya kokimisa mama kabatami alekona mayele ozala nokutu tiaku na sona to créer loba yo ozala noka libata nde nalobi kaka moko nalobi mibale te misato te moko kaka Pamela tension epa bavoisin obi lobi soki tozala na maîtrise te famille libota peut-être na moment oyo neza miniature ya famille libota basali désordre na matanga ya Gabi chance Dieu merci tozalaki na biso mpe na maîtrise tozalaki na biso na silence tellement tovivaka na système ya silence focus yango omoni mpe eyebani nango te elebami mpe te mutu moko oka pili bafingaki libata mai c'est normal président na biso Fati Beton aza président aza soso mboka te aza soso mboka parce que aza congolais vraiment soso mboka bino ntango tili bocomprendre nde maami alobi ke soso mboka bino bocomprendre ntango ndenge ntango bokani tosalaka baanalyse ya bato ya mayele soso ya mboka parce que Bellevue aza soso mboka aza congolaise ne na miso ya bato eza clair individu moko boye awuti na ndako azwi kamera kitisi banda kofinga Bellevue solola na ye na mpe bakutana te ozobeta masolo ya lokuta me bato bazokomante bazoencourage yo eti mwana wana moke wana oyo akoseli ya bijou la reine makambo lelo mwana wana mokala ya mamu wana banaosimbola mamu saki vraiment mwana wana mpe aza na meno mpona oloba liboso ya bijou la reine oyo totala na nzonzi ya voilà ofana kiti nokobenga Bellevue mama lewa mais non du coup franchement nakoya korépondre yo poba biloko oyo Bellevue andimaka ngo te alimi yango te ke motu moko afingi yo na te mpo fingele motu wana te ndo vraiment na mpona ngamba nayaka ko mpo nalakisa yo oza na valeur moko te liboso ya Bellevue oza na niveau te oza na se ozomona chose grave omoni mama bina nabo bekesenga madina na mbongo akabeli bino mbongo nabobani kofinga madi okuti sofinga te toyaka nde korecadre soki omoi motu moko adeplace langage mpo na Bellevue yaya d'autre part ça fait mal très mal ozomona motu moko boye azopesa biso bachance moko boye ya kiresponsabilité ape biso baresponsabilité moko boye peut-être mosusu na bandako na biso toana komiyeba barespect toa nango te moto aka biso tone eza boza mwana mwasi afinga te mwana mwasi aseka pamba te liboso baya mibali mwana mwasi koyebolata mwana mwasi fo kozala exemplaire mwana mwasi boye sikoyo ntango omonaka motu moko azopesanga bavaleur wana azotalisanga mwana mwasi aza utile na société ozomona sikoyo motu moko boye peut-être ye mosusu ozana kuna bavaleur te na bacapacité te ovandi na kiti mpo traité Bellevue mbwa ala bango ana bana na université te bana bana na patela aojouer na groupe wana ana valeur ko omona ka junior aojouer mwana ne nzolo mwana na ye omona la richesse mwana na ye dinana mwana na ye mais andine lela perdango lela perda la valeur wana ngana lobaka ngo Pamela ngana lobaka ngo opesaka maka kalunga merci kalunga ba merci oyebi valeur na yo mama vraiment banda ka ndenge ozalaka wana maka kalunga oyebi valeur na yo mama vraiment na ma top ambaki susu mama Milo na mama Marie a logique des choses toya kaka to vandisa makambo totala makambo Bellevue asalela bino na oyo bino bosalela Bellevue yana neleki nani mpe bakokolobela otika soni eza soni bozanga makambo kosala omona mama moko irresponsable na bana na ndako bana kokola mpe bakomi na université aleki mpe ana te yende mama na bango bana baza na université bana bakapela
En tout cas, non. Namona nanute. J'ai jamais vu. Belle-vie, à ça simple. Belle-vie, à yébi pour respecter Badou. À yébi valeur, il y a mon moutou. On ne peut pas que ça ait valeur. Moutou a ça respect bongo. Moutou yo. Lelo oyo. Azo pe sa bate belé ba valeur pe na. Osala sou musala ezate nzo kade na ba mafinga na ba beti sino so bolo ba ole bo rabese bozo pe sa e force. Ozo yaka azo ke na kali kolo wol. Aujourd'hui trop. Toujours en avant. Ozomona mpona nini totala baevre kitoko belve osala totala makambo kitoko belve azozongisa nake pa papa jr molimo eza na ndako wana pa papa jr yango mpe biso ezosenga fo tozala nango abi bango mpona baaka mibale mais soki oki ozo bonsoir, ça dépend ba air, ça dépend ba pays, place ni ce que besoin ni ba tutu ba linga famille libota biso pe linga rabino vraiment na tina. Alors on a ko manifester vous famille libota vraiment en tout cas bo liker, bo commenter, bo s'abonner massivement et ça biso ka ba bien. Là je dis un grand merci à Bellevue Kondi la patronne, maman Morote, maman Rai Goshi, maman Ochigar, babi maman Tio, ma poutine de l'écriture. Nous amène à bango likolo bakisela ye Mama YouTube studio. En tout cas, famille Bota Tobirabi, on a tina pour bien pour Birabi. So vraiment la tina là, je dis grand merci à Dongole Sandamba vers ça c'est. Avec les maman la Leslie, Nadine qui a luta et pourquoi pas Mifi les monter Maya papi, Irène qui a luta monter ma Richard. Un grand merci à Boss Azam Moko, Okiem Edouard, babi vraiment motomoko bien. L'homme c'est l'homme mon cœur, babi Aza monter Maya moi sina et vraiment en tout cas la ligne bien pour solara bien meilleur boss du monde. Un grand merci à toi, Patricia Branco, Bita et Clémence et Nathalie et Ricardo. Merci à mon mauvais propre Tito D'Acosta. Mauvais propre Jean-Paul Capinga, mère, couple, Moté Mabata Maman Nancy. Un grand merci à toi, le roi célèbre Christian Goma. Merci, agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie, Loana Turquie, Turquie, Kinshasa, Turquie, Paris, et pas Rose Mingazali, Armeline Nitumba. Un grand merci à Gloire Digital, Puissance Zarko, Ya Papi Yambe, Papi Yamba Teka Diamonda depuis Canada. Vraiment un grand merci à Karine Zanga, maman française et Jocelyne Kialuta. Vraiment merci beaucoup. La plateau je ne suis pas sèche avec Pamela Matondo. Oh, wa plutôt que ça l'analyse. Oh, wa plutôt que le film et la mission éducation. Et plutôt aussi, maman va partir niquer. En tout cas, pour ma famille, bota, vous consommez biso. Bon, c'est bien, biso, peut se faire la ranabino, vraiment. Quant à moi, je dis, d'abord, Pamela, bonjour. Bonjour, Bianca Nzanga. Bonjour, famille Libota, Oye. Oye. Toujours en avant, famille Libota, toujours l'action. Merci beaucoup, la poutine de l'écriture. Il y a comme au bout pour prendre des pouvoirs Bellevue Kandi, la patronne. Maman, comment. Yonde maman na bango la fille qui dérange, yonde matière na bango. Ah, Bellevue Kandi te, na yeba te na beno na Congo mingi. Kaka yo pesa biso indépendance. Donc Bellevue Kandi la patronne na Mobutu. En tout cas, vous consommez mingi film na biso éducation. Vraiment. C'est mieux que Bellevue Kandi a éduqué masse botia katembe. To uti na bonnet to za world wana to une éducation.
ah poutine de l'écriture te yo ozo mérité pour que vous présenter biso na ba pays étranger yo ozo mérité ozo biso trophée ya ata ya biti ya wa rien na Congo wow parce que oza elle mérite na biso bato ebele lelo oyo nakotaka mbala moko bato ebele lelo bakritikaka Belgique bakritikaka ye par rapport ya semblant to ye moko avandi mpenza alobi tala tosimba na éducation mon frère 4e épisode le 5e épisode na biso ezopeka nomoni 4e épisode epai wapi en tout cas bravo na Sylvie Sylvie vraiment en tout cas ndazaka bongo papa Serge aza na bana 4 aza na nani oyo Côte d'Accord Keina Sylvie ya mwasi na mosusu kombo ekimi le bango 4 papa uti poto aye na bana boye na boye mais bana bakomi kofaire souffrir papa na makanisi mais Sylvie alobi nake mpo papa jie avanti bandeko na yabi nake mpo papa jie bolimo eza na ndako wana mpo papa jie yango mpe biso ezosenga mpo tozala nango abi bango mpona baaka mibale mais soki oki ozomona ambiance wana yango te eza pa biso abi na oyeba te nake epai nanga mpo papa jie nazonga Europe to nasala nini mais fo mona bandeko na surtout mwana bango asuka donc elle est très impolie du jamais vu oui yango elomo balobaki o bana poto non eza kutu question ya bana poto te parent fo ayeba koéduke bana po baparent ebele lelo omona ke parent akomani obanga mwana non yaya agangeli mwana kosilika pamela omoni le problème c'est quoi le problème eza nini omoni biso awa comment na Congo nous sommes des Bantous baparents na biso mpe baza na mentalité baza na éducation oyo bamemela biso par rapport na Europe obike mwana ata aza na faute kobeta ye te mpo so obetaki fundu bakangi yo parent ozomona yango omoni bana ya Europe trop mingi baza bamal éduqué bandeko vraimen bolimbisa nga mpona terme ozomona nga natala video moboye mwana moko ya mokie bajeune bon soki baza mikolo mingi bakozala na ba 17 ans 18 ans batuna bango par rapport ni opona président Macron mais faut voir ba réponse bana na bapesa eza kodine te ke nakoyeba bango na TV ata za mabe mais c'est un président quand même un peu de respect elle encore le biso vandi boye to manqué président Fati yaya soki mutu na biso esala te yango moni bana papa na biso Gino baza nango badakosa baza nango ozomona motu mpo azokondi bana na eza na eza mama nini tala susu la patrona Belgique kandi nde azokatela mama top mangala oui oza na raison wana eza ba cuisine interne mama top akoloba noti même mama top atalisa be oza mwasa libala tobala yo okota daya na famille na biso soki mobala osala mabe mpo otalisa ye omoi babiloko mama kelemba oyo toteka lupango totindo na poto soki okomi kuna ozwi yaya ekotaki Poutine comment Belgique akobota peut-être soki mata palobi mona ndeti Belgique aza na droit peut-être soki mata palobi kamo boya mabe sepelisi te oui akosa reproche mais na bamangala mosusu Belgique okatre mama top eza digne te korépondre yaya mobali na yo Pamela ozomona neti nazoba na mama top wana ezalaki lipanga baparent yayo eza wapi est-ce que Belgique va dire dans ma top bon kilelo allez pas discuter maman top ozomona en tout cas oyo baotalisa biso eza vraiment éducation Pamela eza éducation alors tobosanaka te une fois oboti mwana na yo lelo boye opesa mwana éducation moko mutu mosu ayaka te Pamela te Pamela bazalaka dire na mwana boye te tokotiki mwana bebi te normalement wana oza na raison parent nyonso fo oyeba koéduke mwana na ntango fo oyeba ke sikoyo mama obondelanga sikoyo mama siliki sikoyo mama osala boye
ezala te na kosilika na kogangela na nyonso eza ndenge moko non vraiment mwana soki ozogangela ete oyeba de la légérité ya parent ya parent voilà asali boye papa ou maman asanga eloko te mais fo ezala na temps moko ke mwana ayebi ke sikoyo papa asiliki sikoyo papa ogangelanga normal sikoyo papa osalisanga baje eloko wana nyonso fo ezala bien éducation ya mwana vraiment poto asusu papa na biso parcours akota libala epa mama na Naomi Aziza atindi Naomi kelongola chargeur wana telefone wana awana mabe te longola telefone wana na charge okota na ndako na bango nde tovandi bo mutu mpa koyoka okota ayibi nango toyeba te eza nini biso batelefone to komona Naomi no kati ya pako lingala pako mpo olebaka na maîtrise ya bino Naomi abomoni bino bano ntango tozalaki na bagénération na biso me tobeta osangana responsable kuna mpe dekor abimi akoteli mpe lokola Naomi mpe meka kokota ya dekor asiliki yo mpo ne okoti makambo na nga na kopapola yo éducation mpenza titre wana bana filme naomona ndenge ekeki kitoko makasi en tout cas famille libota oye toujours en avant donc eza bongo botika te bokota na Bellevue télévision yaya tika commentaire no yango s'abonner mama ezanga te bamilobi nga nakotaka mafilme na bani banane bane premier tableau commentaire deuxième tableau commentaire tina suka ntango ezosila nagangaka famille libota oye na commentaire toujours en avant ozomona mpona nini totala baevre ya kitoko Bellevue osala totala makambo ya kitoko Bellevue azozongisa ovandela otali bato moko boye baoboya Bellevue kasi on ayebisa ti odele debi baboyaki na soni omoni biso bakongole lelo tolingaka mingi kose base na bêtise vraiment soki bêtise moko boye oyoka ke mutu nyonso akolobela yango mais eloko eza normal ezoédite masse ezoédite eza mpona société bato balobela yango te biso mingi bakongole tose bazaka na babêtise sikoyo yango lelo oyo Bellevue aye aye kotalisa biso mosala eza nini valeur ya mosala eza nini mais kaka ye wana lelo akomi opesa ata mwa valeur ya moke ozoya mpona bacritique ozoya mpona kofinga ozoya mpona korabese sikoyo eloko wana nalingi lelo wana tina kobina Bellevue ye motu moko aza boye namoni kutu inutile ya kotanga batitre wana nyonso parce que boyebi batitre oyo nyonso aza nango na batitre wana nyonso bopesa ye oui tondima yango batitre bopesa ye sikoyo mpona bino na batitre nyonso bopesa Bellevue wana mpona nga na bana okazaki na batitre bopesa ye mpo matisaki nkolo bokitisaka ye akokokota ata koma asali ata crise Bellevue courage ya kosala lisu mosala eza te nzoka te na bamafinga na babétise nyonso booloba olingi orabese ye bozopesa ye force oyo azoyaka azokende aka likolo wol ozwi trofa youtube oyo ezoyela biso na nsima bozoyeba ngo antwana bato nyonso bazokomante ke o bozwa lokoso ya mbongo bolandelaka Bellevue mpona intérêt mpona boyeboye oyebisa binongo pour la deuxième fois nalobango epa Caroline na émission ya Caroline nga nalinga Bellevue mpona mbongo te nalinga ye mpona intérêt te nayesa bino vérité biti oyo nga nalingela Bellevue aza star na mboka na biso aza grand star en plus star na niveau Bellevue aza nango simplicité oyo mwana mwasi wana aza nango en tout cas non namona nanu te jamais vu Bellevue aza simple Bellevue ayebi ko respecter bato ayebi valeur ya mutu na mutu azopesa ye valeur na ye so mutu aza respect bongo mutu oyo lelo oyo azopesa bato ebele bavaleur mpe na basociété lelo bacomédien ebele baoke kosala mosala epa Bellevue baza baparent baresponsable aye asali mosala ake mpe na mwa 10 fois na poche oyo akotangisela bana classe bana balie donc bana baovivre bien Bellevue aza étoile aza richesse moko boye yaya omoni bato baloba biloko wana nga namonaka bango nini oyo nakoseskize te namona bino bamayele te vraiment est-ce que Bellevue azwa téléphone ya composé alo yamsi yakolobelanga alo tadi alo saratola alo demer nyangi alo Jericho Betox alo prince alo demer alo Jemima Ibele alo Pamela alo Grace alo Samigra
alo ngai alo teta alo miga non belza benga mutu te abenga mutu te yango nalingi na sisa nalinga ye mpona intérêt te comment c'est possible mutu moko na bino nyonso bayaya mikolo ya théâtre contre mutu moko asala bino nini toyoka a logique des choses toyaka kaka tovandisa makambo totala makambo belgi asalela bino na oyo bino bosalela belgi ya nani eleki nani mpe bakokolobela otika soni eza soni bozanga makambo kosala omona mama moko irresponsable na bana na ndako bana kokola mpe bakomi na université aleki mpe ana te yende mama na bango totala bango aojue na groupe wana ana valeur po omona aa junior aojue mwana ne nzolo mwana na ye omona na richesse mwana na ye dinana mwana na ye lela perdre la valeur wana ngana façon moko ngana lobaka ngo pamela ngana lobaka ngo opesaka mama kalunga merci kalunga ba merci oyebi valeur na yo mama vraiment banda ka ndenge ozalaka wana mama kalunga oyebi valeur na yo mama vraiment na mama top ambaki susu mama milo na mama Marie-Hélène en tout cas boyebi parole na bino ozomona pamela ngana loba eloko moko boye ngana osi bato balobi ke nalinga bazi mpona mbongo ngana mona bango bamayele te ozomona naya pa belvi naya na intérêt te po namoni nango eloko oyo belvi akolanda nga mpona intérêt te belvi atinda nga mpe te finga mutu atinda mpe mutu moko efingelanga mutu te toya pa belvi nde mutu nde ataluka mosala oyo obeti porte na yo bafongoleli yo mama nga naza bona nina banosala promotion ya film soki omoni beaucoup plus ofinga te toyaka nde korecadre soki omoni mutu moko badeplace langage mpona belvi yaya d'autre part ça fait mal ozomona mutu moko boye azopesa biso bachance moko boye ya kiresponsabilité ape biso baresponsabilité moko boye peut-être mosusu na bandako na biso tobanda komiyiba barespect toa nango te moto aka biso tone eza boza mwana mwasi afinga te mwana mwasi aseka pampamba te liboso baya mibali mwana mwasi koyebolata mwana mwasi fo kozala exemplaire mwana mwasi boye sikoyo ntango omonaka motu moko azopesanga bavaleur wana azotalisanga mwana mwasi aza utile na société ozomona sikoyo motu moko boye peut-être ye mosusu ozala kuna bavaleur te na bacapacité te ovandi na kiti po traité belvi mbwa ofana kiti no bobenga belvi na malewa mais non du coup franchement nakoya korépondre yo mpo biloko oyo belvi andimaka ngo te alingaka ngo te ke motu moko afingi yo na te mpo fingele motu wana te nga vraimen mpona ngamba nayaka ko mpo nalakisa yo oza na valeur moko te liboso ya belvi oza na niveau te oza na se ozomona chose grave omoni mama bina nabo bekesenga madina na mbongo akabeli bino mbongo me babandi kofinga madinana vraiment tala niveau ya bato ngasi ko eloko esekisanga mingi omoni histoire bachange histoire jamais mama bachange histoire te nga eza te ke nakotelaka belgique na yo oloba makambo oyo eza eyemonana na miso ya bato eza claire individu moko boye awuti na ndako azwi kamera akitisi banda kofinga belgique solola na ye na mpe bakutana te ozobeta masolo ya lokuta me bato bazokomante bazoencourage yo eti mwana wana moke wana oyo akoseli ya bijou la reine makambo lelo mwana wana mokala ya mamu wana banaosimbolama mosaki vraiment mwana wana mpe aza na meno mpona oloba liboso ya bijou la reine bijou la reine oyo totala na nzonzi ya cd ya casquette bijou la reine epa ya major mwana wana azalaki na age nini azalaki wapi mwana wana lelo yoka ridiculize ya bijou ino mpe bozokomande bozoencourage mwana wana boza baparent lokola bijou la reine boza baage moko na bijou la reine lisusu baza mikolo ya bijou la reine me mwana wana azoloba bainsanité aoloba babétise nakomba bijou la reine bozoencourage ye koso biso toye tobandi koloba bavérité oyo biso tosalaka boye non à un moment faut arrêter matop na mamilo mama ya biso étoile to niveau surtout mamilo na matop nde bauti kososola bango kosambwa awa
sikoyo yabonga na vai na kisi yango motu moko afingi ma milo oyo sino nta milo ejour aka na famille libota soki ofingi milo nga na koya ozomona milo eza na mama cause eza nini cause eza nini po moto ayembi soso ya mboka bino bofingaki libata mai c'est normal président ya biso Fati Beton aza président aza soso ya mboka te aza soso ya mboka parce que aza congolais vraiment soso ya mboka bino ntango tili bocomprendre nde maamilo alobi ke soso ya mboka bino bocomprendre yango ndenge ntango boyokani tosalaka baanalyse ya bato ya mayele soso ya mboka parce que belgique aza soso ya mboka aza congolaise né ici grandi ici aosa motala ne awa yango balobaki avobana eza na bato ebele belva bombaka na sama papu na ye lelo aboki ebongisa na pays mosusu bongisa nano esika yo moko ozalaka yango ndenge ye soso ya mboka lelo oyo baproduction ko moya ya makasi abenga banigérien abenga bacamerounais abenga basénégalais fo banda nano na biso moko na Congo yango babenga soso ya mboka borefléchira ndeni boraisonnaka makambo nini komasi poni bacongolais barefléchiraka le contraire pourquoi bango beaucoup plus eza kaka mafinga eza domaine na bango eyaka mafinga tala Pamela obi mais ko comprendre ngo na pezaka Pamela obi na mifandi na tali na dia osala ko kufa oyeba valeur moni lelo ngate ndande na zabo ona mine ekise na zana valeur te na zabo Pamela eteyinga makambo ebele oyebanga te metala matanga fleur eleki na ya baministre Belvie obi na moto na succès oyebi ke na vani oyebi moto abatami aleki na mayele ozala no kutu chaku national to créer lobaloba yo ozala no ka libata nde nalobi kaka moko nalobi mibale te misato te moko kaka Pamela tension epa bavoisin obi lobi soki tozala na maîtrise te famille libota peut-être na moment oyo neza miniature ya famille libota basali désordre na matanga ya Gabi chance Dieu merci tozalaki na biso mpe na maîtrise tozalaki na biso na silence tellement tovivaka na système ya silence focus yango omoni mpe eyebani nango te elebami mpe te motu moko azalaki na besoin asala base na matanga baya Gabi oyo tellement ye alula base akipaka place asala base te ata na nsima wese ifo asalaka base akanisi nga mpe na ya moto ya bagenre wana atutani vraiment na beto afandi akuta atali tonton Tadi azalaki wana tonton Prince azalaki wana tonton Yams azalaki wana tonton Mundiba Jema Ibele Kovo Remi Kovo dor azalaki wana et puis Teka azalaki wana Mamulu bazalaki wana vraiment tozalaki vraiment na système ya focus parce que topesaki bato mosusu banzela te topesaki mama singa soutien rouge accès te topesaki mama ngola makasi te ya koya to répondre à ebo parce que envoûtement ayaki nango tala na bayaya ya Gabi basiliki babi mais non yo oza na tendance à côté boye baninga baa na tendance à côté boye ntango yo ofingaka Belvie oyebaka mpasi oyo esalaka bato misusu te yo soki batouche kaka yo mama epesi yo mampala oyo ya kobunda okosimba mwana oyo te wana bagrand frère ya Gabi en tout cas bayaya merci beaucoup namoni vraiment ke boza bayaya namonaki yango vraiment famille kimi bakoti yo kutu na mutuka mbango kimi munoko yango tiaka liboso ya kamera munoko tiaka liboso ya kamera kuna bakimisi oyo ya kokimisa mama obi na vie babi ngabatami yo aleki yo na mayele ozomona ntango navandaki na tali mpo nakomi mpe na kande o deja nakomi kolonga da lineti nasimbisa mpe saki nasimbisa mpe telefone mais ntango grand frère ya Gabi aya simbi ngai na loboko na sentir ke nyonso mpe nazalaki nango esimbi ngai abi na ngai leki na nga avec tout le respect oyo olakisi biso en tout cas oza très bien éduqué éducation eza problème éducation abi oza vraiment très bien éduqué alors kota na mutuka vanda tonton Tadi mpe alobi eloko te aya zinga na loboko bafongoli mutuka bakotisi nga kota vanda yaya d'après yamona eke lokola c'est comme ça on dirait bakimisi nga nabangi ye so ndeni te nga nabangaki yo te
na bangende ba mikolo wana nazalaki na bango bayaya wana baza na pasi babungisi immortel na bango mosusu azalaki likondi ya famille na bango babungisi est-ce que ezalaki censé koya kosala barèglement de compte na bino na matanga ya bato vraiment yo ozala na yolo oyeba azala na yolo peut-être boyebana esika bovana osala yango ayer te boya kosala yango na matanga ya bato okokaki kutu okokaki kozela ngai mpo tokokende kaka mpe na nzela moko mpo bamoto na biso mpe na ngengi wana eyaka wana tokotema mpe na yolo wana epa na biso wana tosilana ndika na re wana te mpe tokobona mpo kaka kebenga na baleki na ye baye wana babandi kofilme ndenge azobenda aobenda tellement tozalaki na besoin kopesa yango base te amibendeli ye moko moto afilme te moto atieka te bato nini akomi prince oza ndeko na ngai maye moyebisa prince prince oza ndeko na ngai yamsi yambe oza ndeko na ngai baotaleka bo jemima okuta finga jemima oza ndeko na ngai aya tobomanaka nini oyo to aloba yoka mwana mwasi aza vraiment esante to bazoba mwa mokolo moko azoba soko ofingaki ngai ntango nayaki kofinga belvi ntango ofinganga mpona ozo reconnaître kofingaka belvi bato bazalaki wana bavandi batali babi mais non omoto ndenge nini azo reconnaître afingaka belvi oyo belvi afingaka ete belvi atiaka eka te belvi alobaka nde eloko te mais ye moko aza koreconnaître afingaka belvi yango bato batunaki ye kaka mpo mwana oyo alobi na yo mobali naza na combien de caleçon yango oyo oya nango na malembe na émission na yo mais yo oke koloba ke fa azala caleçon moko est ce que yo oyebi vie privé ya fa omona place atiaka basilipe na yo oke kotanga zela yebisa yo zela ntango bango bafingaka bafinga ba Vincent Toulouse awa mibali salite bafinga bacomédie ebele baza mitakala solo baza boye baza boye bakalese nzuluka basi ya salite boye na boyaya est ce que bango bavanda na bacomédien mpo bayeba bango baza bakaleso moko bango baza boye bavanda na bango te eka bafinga eyaka yaya balobaka ekele ya solo eza ya lokuta bafingaka kaka mpo eshoke anniversaire ozomona ye combien de personnes achoka bato Pamela ye lelisa bato combien choka combien de personnes bongo soki nga na choke ay mama okokano te bianka oye bianka oye yaya nakatangaki nango mpe nga bio tika non vraiment d'abord merci pardon Pamela merci d'abord na bayaya na nga mibali oyo nazala na bango awa en tout cas baza baresponsable en tout cas baza bayaya epuis baa bata kimia epuis baa bato moko ya calme batali toza pembeni ya mama oyo aza na valeur toza pembeni ya mama oyo alingaka kimia yango moni kimia mpe ezalaki na famille libota yaya mpo soki kaka nazalaki bianco oyo wana ye na famille libota te alobi nga omona lobi ndenge ezala mabe nazoyebisa yo na dieu merci naza famille libota famille libota ya bata kimia ta babi famille tout le monde est famille libota sauf rien sauf personne tout le monde est famille libota famille eza sacré yango omoni nazalaki na maîtrise na te eloko mosusu nazongisaki nsima natali ezalaki na matanga baya gabi ya gabi aza ya na biso atika ya na biso ozomona ata soki ye moko mpe ya gabi yango azalaki lobi wana sekete mosusu mai mpa koosopela biso inspe nga obenga biso mpe boya po bagrand frère na ye batali faso toyaki abi vraiment oyo eza famille libota yaya tovandaki place na biso mo calme mamukuta ye abandi kobina apesi mwa sentiment mwa ambiance ekoti na famille libota tonton ya misi mpe akobeta miziki ya bangala soki bamongo jolima kuna mpe akobina ya prince kuta atelema abini nga mokongo nayebi kobina beteko nde bango ndenge babinaka te navandi kana kotala nga bia famille ma libota yango bato tu na veni bateni baotala babi
Batanani, au famille Libota. Ah, ok. Donc, on s'est devenu calme. Mais tant que famille a Babylone a baillé. Matu sorti la quartier va bien Babylone à côté. Mutu moko infiltré. En tout cas, merci beaucoup na Néné Botaï. Merci en tout cas na Néné. Merci na Renate Ifoku. Balakisa qui vraiment, bazwa qui à part Nangate, bazaki naître, baloba karake, makambo, il fallait pas tout traiter à Jean Matanga. Il fallait que nous traitions à la point. Mais tellement que mon amour, mon azan est katina, côté la maman kaka. Nanene, côté la côté le kane, côté la et que ça le long côté mouton finginga, yo choka batut. Mais poser le mot na yo feta. Papa masumu wana odeboda balanga je pas na bango osenga na choqué peso passe ni en tout cas pamela ça na maloba ndio na ngai eza vraiment participer mawa toyeba nini tosala toyeba vraiment nini tozosala et ça biso bien to ba responsable moi ba mayele wana pe tozwa ata na babande l'école fo et là tozovanda et ça fiche te o yazana moi bagage na mutu tina ba niveau ba matanga bongo eza mabe maîtrise eleki nyonso maîtrise vraiment eleki nyonso yango baloba mutu abatami eleki oyo na mayele koloba aloba mingi te oza lokwa chapu me na nsima yango eloko malongo ozosala eza te na individi mibale ya mwasi na mobali individi mibale ya mwasi na mobali bozwi bakiti bovandi nde biso tovandi na bianka boye po bando loba babétise finalement bozoke en tout cas nayebi te nde bozala na batata mikolo na bamama mikolo bokomi na bakoko bovandi ya Gabi d'abord ya Gabi na matanga oyo akufi aza grand frère ya Gabriel propre. En tout cas merci beaucoup na Gabi en tout cas ya Gabi merci félicitations eza grand frère ya Gabi propre et là moko na yesa bino jamais bino bokoko zo bakiti bino bovandi bana sala banalise ya bato bakite groupe à WhatsApp pona ba matanga. Contribution ya matanga ezala obligatoire te ezalaka volonté ya mutu parce que mbila etelela mutu nyonso lelo oyo soki oboyi kotiela Gabriel contribution yo mpe na tour na oyo basala nini oboyi kotiela yo mbila etelelaka mutu nyonso eza matanga en plus contribution yango ezala mpe obligatoire te baoyo ke bomoni ke bazalaki na groupe bakite. Le problème c'est quoi pour aujourd'hui qui vont vendre un tel akitaki après bango balandi bozoya kosala ngo banalise pourquoi en plus le benga Gabriel o azana matanga ku feli ndeko na ye pour no pese d'information ya bongo songi tension to ni est-ce que na tout na bino na contribution ko tela ya Gabi wana yango ekunda ndeko na ye to tia contribution bo tia te est-ce que ndeko ya Gabi ba okunda ye te on a dit maman mikolo na bozo ya pe na talande bozo pelisa munoko makambo olo beza ta na chance te na trop eza na sens te boya bango bosala analyse batla intel activité groupe intel asalibo intel botika bango bakite loko soki ngai nazali na matanga peut-être papa na makufi soko kite na yo mille telelaka mutu matanga contribution eza matanga eza contribution nyonso eza obligatoire te eza pe forcé te eza volonté ya mutu surtout pour nous akite yango boya ozoba kiti bovandi bosala banalise obenga na mutu ya kufeli ana sens te eza tana tina moto boni sona ozali loko loba te bozwa caméra te bochana bamona bino bato boloba boza batata mibima mikolo na mabandi su te boyo kola na mutu asa batonda ya mikolo vraiment mais bon vanda bana olo entela longwaki entela salaki bo bato nyonso kufela na ba famille eza ba camarade so du côté to sala misala nde ba contribuer ba kunda bango non on peut dire que la contribution peut être moi qui sera ma famille normalement tu as dit actuellement $100 na contribution aux autres qui avaient na tela qui coûte $100 peut-être $100 on a gagné ba camarade ba ya au talon de ministère qui dongo masa ba kundele ngo kutata ndeko note mais réputation ya ndeko ko beba ngana tela qui bo ngana sala ki bo contribution est obligatoire et ça volontaire mon besoin yango ya Gabi alobi abiba kunda ndeko na ye akotanga komba mutu abenga te pa pesaki esila nana encourage yango atanga mpenza abi akotanga bakomba bato wana bayebisaki yango abi antuka baeskize ye ya Gabi oza yaya
biso to ba leki na yo donc to tika toujours ba leki na yo na kutu na place ya gabi na oko na ndenge lote omonde to zala boye lisolo ebetamaki ndenge mususu mutu azo transférer message ndenge mususu omoni message oyo mutu atransféra mutu nyonso azwa yango kaka na ndenge mabe donc seke nde bayebiselaki ya gabi bayebisaki ya gabi na ndenge mabe yango ya gabi pa réagir bongo botika nde kisongisongi botika kisongisongi bozwa mpe bavoice bootya na nani po combien de vie bobeti bobeti ba 500 vie lobi okoma 2 jours 500 vie botalama te na makambo lokuta omoni punition ya nzambe ndenge ezalaki boya osala mosala na ndenge ya bien na ndenge ya kimia na ndenge ya honnête osembisa no honnêtement moto amoni ke te makambo alobi eza ya solo asabone apartage lo mpe osala émission déjà comprendre ke makambo nyonso ozoloba oza mokolo tata mbima na libandi mais makambo ozoloba eza ya lokuta combien de vie kasi émission yango ebeti nasuki kaka wana odaa mokute banjomata tokomi na suki émission mingi toloba eza te en tout cas famille bota bosabone bosabone massivement na Belle Vie Télévision botia bacommentaire bolike bopartage kobomba émission kobomba filme mpo na yo te kabola filme en tout cas so bolongwe na Belle Vie Télévision boye na bachaîne na biso biso nyonso famille libota bosoutenir biso famille libota tozalaki ebele famille libota toza partout dans le monde famille libota babone toza na bango tokozala na bango te bolike bopartage bosabone famille libota tozolakisa bango ke tozalaki ebele toza monde entier bosabone na bapage na biso bosabone na bachaîne na biso toza awa mpo na bino toza awa mpo na bino biso boyebi ke biso tofingaka te biso éducation touti éducation de base déjà ya kokola na motu touti nango na ndako toye nango na mosala jamais nga na age na nga nde naza boye naye place mo boye nasadapte na bétise non eza éducation tozoya koéduke masse ndenge poutine de l'écriture na biso édukaka masse nde biso toza baexemplaire toza baexemplaire omonake papa mama uti mosala ye ya kolemba te natala no fi wana alobaka bien fi wana azalaka poli fi wana asalaka makambo na esepelisanga fi wana afingaka te biso mpe na mwa kote na biso toyebikaka mpe mwa bamasa mitie bosoutenir biso bosabone na bapage na biso bosabone na bachaîne na biso esala biso bien biso toza mpona poutine de l'écriture belgique kandi toko nga ya sir ya makila na okufa na nga ye mpo na intere te nalinga ye mpo na mbongo te nalinga soyoki mpo na mbongo tovanda te si tokenda mais tellement totali aza na bavaleur naya moto abandi ofingama depuis 2016 afingama kasi lelo po biso ozalaki na motema te Belle Vie wana ata ba AVC sasala nde bango bazelaka yaya nzambe abando batela Belle Vie na niveau moko boye nayebi te Belle Vie wana nayebi te en tout cas libulo nzambe abomba ye abomba oka bongo mama Belle Vie kandi ndenge aza wana eza te ke bato basoutenaka ye kaka te azosala mosala ebie te Belle Vie kandi bato basoutenaka ye ntina baprière na monde entier na États-Unis mpenza basala groupe de prière mpona Belle Vie na Canada baza na groupe oyo basala ya adoration mpona Belle Vie kandi ya intercession mpona Belle Vie kandi ndenge eza wana boya na moi boya na butu bambula na mokudo ndenge aza naza nzete ya baoba akoningana ata kobouge te akozala ka bongo nazwa mpe mo boye Pamela ya papa mo abinanga aza honorable aza na Belle Vie nini aza na mposa collaborer na Belle Vie aza na aza mwa biloko ne banini bamaison na ye mwa biloko na ye mwa baflate na ye aza na besoin ya Belle Vie mpona publicité et puis a soutenir pe Belle Vie vraiment na maki eloko wana fona benga Demian Nyangi to tonton Tadi na pesa numéro ya papa ngo epa na bango nde baza mieux placé basola na ye avant mona mère basola na ye bayeba ndenge nini si réellement eza ya solo mpe eza kaka bato kaka nde balingaka vraiment en tout cas pabi nanga numéro na ngai vraiment s'il plaît madame ne donnez pas à personne abi naza cadre to numéro na ngai soki opesa bato baza na valeur nga bino
famille boto kuza toujours na valeur ndongo bengi ngabo pakanise nga lokala patrona nga bino eza belle vie te abi pona mona la chaîne balobela toujours belle vie nga bien naza mwana na ye naza leki na ye naza ndeko ne naza nyonso ya ye vraiment en tout cas Pamela bata bongo nde toza na bango posa pembeni ya belle vie po balingi basoutenir belle vie bata te mwana mwasi yango aza na mwa 100 francs na ye te biso mpe tolingi bata bongo pembeni ya la patrona parce que bofelini ezali ozomona basocial ya belle vie ezali ozomona mutu moko bendenge aza bongo bana moko boye bana besoin minerval bana besoin nini bata bongo nde toza na bango mposa mpona kosoutenir bana na biso décembre yango oyo belle vie mpe aza na mposa basoutien na bino ozomona en tout cas Pamela nayebi te tokomi na suka ya émission vraiment quelques dédicaces na yo et puis numéro à téléphone. Dans le monde de la fait pardon l'émission et puis quelques dédicaces. Ok, biso d'abord famille boto je pense biso ba numéro na TVT. On peut ça ba numéro on pour ça il y a numéro na aujourd'hui pas Bianca. On peut ça numéro de téléphone. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture Mobutu. D'état Baoba. Mama YouTube studio Belvi Kandi la patronne Mobutu la fille qui dérange yonde maman na bango. Matière à YouTube, c'est Belvi Kandi. En tout cas. Merci beaucoup, na Mama Top. En tout cas, nous avons joué TikTok, Mama Top. En tout cas, Mama Top, merci beaucoup. Merci beaucoup, na Mama Milo. Le lot, on peut s'accorder Maman la mission famille Bota. Bazaba Valère rebelle la Congo. Vraiment. Maman Ani, na fait Mbote, Maman Ziza, na fait Marina la Babambote, na fait Sylvie, Bambote, on peut rebelle. En tout cas, merci beaucoup, na famille Bota. Maman Étoile aussi. Ametol bambo tenebele merci beaucoup na bato nyonso ba jouer na film na biso oyo éducation en tout cas tozala ka wall donc continuer ka bongo et ko sala biso bien bino bo sa musala biso to sala no marketing bo sa musala biso ko to ba marketing ba publicité nyonso to sala en tout cas bozala focus na musala nde yango to pesa force ya leader na biso ya star na biso ya Poutine na biso merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles mo yaya chérie Jeanne Mboso na kati ya France Jeanne Mboso ma garçon Paris mon tonton chéri Natacha Gola la patronne je te salue papa ça mon concours le nécessaire bambo teno belé et pourquoi pas à mon vieux l'homme de Paris hein Patrick Beckham Lady Maître yonde papa na bango o memi batu poto liboso na bango Patrick Beckham Lady Maître en tout cas continuer kaka boye et kozala bien moni batu lokwa ba Patrick Beckham wana bana moko boye respect liboso ba père na bango yango mona ke nzele zaka ya kofungwa donc Patrick Beckham continuer ka boye lelo memi bango France o memi bango Grèce o memi bango Belgique lobe o memi bango Canada o memi bango États-Unis en tout cas mon chef fils la sei mo yaya yete sali talaka yana biso ke poto ayo zonga ya bango ke na yo zonga en tout cas fils la sei Voilà, merci beaucoup la famille. Bota Batutu, Badinrabiso, Rabina, Mato Banrabin, Fokomarana Souka. Je dis un grand merci à Nene Zimbi la brésilienne, Doris Momani, Soka la patronne, Rosimbo International Kabobo, Nick Bombs de Brazzaville, Tonton Grâce, et pourquoi pas Chico Sana. Un grand merci à Chaco. Merci à toi, Bernice Koumine, et pourquoi pas Exaucé Koumine, Marvila Kialuta. Nancy Banza et pourquoi pas Malorizanga donc tout famille zanga mobimba vraiment na bien na tina obino to bolinganga vraiment na tina merci beaucoup na ba collègues ni surtout oyo ils ont na bango a vumba mbote na bino et te tutani à la prochaine occasion bye bye.